biso ba congolais tozala biso na culture okenda ba restaurant pamba te alongolo ba complexe ya restaurant bakambo mosusu oyo nayekoli yango mpa mundele epa bato mingi toyeba yango ta neti tala bi internet na apesi bino mbote bisika bozali boza bon en direct ya Fleur Monde HD ya dembo we momo sama ndefu azalaka moko na Paris nde bomona na plateau nazanga moko te naza na Karine Pandora oyo aye vraiment lelo nabengaki ye po to partager quand même par rapport à la situation oyo ezoleka na Paris par rapport à maltraitance ou malveillance ya bafemme parisienne parce que biso nde toza trahi biso nde toza déçu biso nde toza banni comme je peux le dire donc na sens wana par rapport à dossier à la branding ezo circuler na ba réseaux sociaux par rapport à makambo oyo komela biso ya wana vraiment nalobaki te na partager ngo nga moko telefone na partager ngo na moko ya influenceuse ya réseaux sociaux oyo ezalaki bongo Karine Pandora andimi ko répondre l'invitation na biso ya Fleur Monde HD na nsima ya caméra toza bongo na edino image oyo asimbi réalisation ya émission oyo oyo okuta na émission pour la première fois ko hésiter vraiment na s'abonner pour yango nde esalaka ke toluki ya biso Karine Pandora toya na bango na ba plateau po balobela bino parce que bomona bango na TikTok mais l'autre joué vraiment na plateau ya chaîne ya télévision. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonne santé. Santé bien. Boni ba métis. Ba métis pas bien. Yo ya juk de gros bisous. Et ça la demandé ni ndo ba maman ba métis, biso to bota bana mundu to sa. Et ça mo zuate, yebsa ngana le sala demandé. Non, et puis ça bino zuate. Ah, et puis ça so zuate. Ezaka que na kumisaka bana nanga maman nyo surtout ya ba métis. Maman nyo surtout so yo pour insister sur ba métis. Maman nyo surtout aboti mwana e akumisaka bana e. Nga bana nanga baza ba métis, ata bazaki pe mwindu. Na ngana kumisa bango kaka. C'est tout. Oloba ngona ndenge ya mbwa kela te mais oloba ngona sens que ya maman zo kumisa bana. Oui, n'arrive au bota bana ba bana nanga depuis na zana Kinshasa. Ba copine nanga nyo so bota ki bota bana mwindu. Tetos babotaki bakopi na nga nyonso tu nga sikoyo nazali na mwana te na ndolinga bana bango tellement mingi ale r mpe na ye po to nzambe asali nga mpe grâce naboti bamétis na ngai bacheveux bouclés bouclés. Ok, merci beaucoup Karine Pandora. Nayebi que bato ayebi yo na TikTok, bato ayebi yo en tant qu'influenceuse, oteka ba perruque, tu fais quand même business non na réseaux sociaux où là t'as ba louboutin ba tala ba 20 cm donc to linga ngavana olingana yeba qui est Karine Pandora. Karine Pandora c'est une femme, je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai des enfants et puis voilà. Mariée, célibataire? Nada en couple na copain. Papa wa métis to na invité. C'est papa métis, copain. De gros bisous, pas Souza. Ok. Donc, si mon thème Karine Pandora, tu peux sur Bambo, vraiment ici Rosalie. D'autres tout d'abord, tu es sur en tant que femme. Est-ce que les différences nous salara, mobile net yo, n'abi que au vivre na milieu ba mindele, vous en a facilité à expliquer que mobile la mindele azala boye, mobile ya mutu mwindu azala boye. Est-ce que vous pouvez savoir différence soit? Les différences c'est BD. Par exemple, au niveau de la culture, toute la culture montée. Ouais. Yo, au Lingarolia, par exemple, Kwanga, Naba Pondu, ya Olia monté pas y bien monté. Yo, aux Anambo, on peut ça bande qu'on a vu en Afrique, au Kabila, maman a bino, bon, bah, et ma banate. Bon, bah, et que ceux qui ont un bon, on est, ils apprennent à y, na moi, c'est tout. Naba. Naba, et ceux qui ont ba famille etali bango kututé siko na ndenge amoureux vie amoureuse ndenge ezalaka bo vivre ndenge ni vie amoureuse pe ezalaka nango eza nde monte na bato mundu mutu mundu ara mutu mundu mundele pe bazala bamakambo na bango basalaka mais c'est pas la même chose elenge mundele ezalaka ndenge ba câlin ba bisous ba okoma cultiver. Ouais, comment cultiver na makambo donc pour na yo mobala mundele comme ça mutuki donc bolingo ya mundele za cultiver ya mutu munde za cultiver te mutu munde bakambo susu oyo na yo kolengo pa mundele et pas batu mutu yeba ngota neti
bamakambo ebele kaka photo yeba bamakambo ebele parce que faut comprendre hein donc sentiment no erolobaka bongo tozwa yango na contre cœur te non mozwa contre cœur te parce que nga azalaki déjà mwasa mondele na afrique na poto te nga nazali na afrique mondele alongolanga déjà complexe ya restaurant par exemple parce que biso bacongolais tozala biso na culture akenda barestaurant pamba te alongoli oyo complexe ya restaurant alongoli oyo complexe ya kokende baplace ya bien na gombe wana babi alongoli oyo complexe wana bacinema alongolanga mpe sous complexe ya na ndako osala place na nda osala baministre bandako oya wana etout donc kaboyela bango bapapier donc alongolanga complexe makambo ebele donc epo ozwa mbongo na ye na banque ba 100 000 dollars atiango na boîte à gants na ye etout alongolo déjà complexe donc so oza na ye il faut ça là alors tu peux bongo te vandi karaboue non faut ça là quelque chose donc il faut travailler donc à motiver d'avoir quelque chose à côté un cours anglais à côté un cours informatique eza lokola ola kiso ko pêcher au lieu apesa son bis donc bela bakongolais bapesaka mbisi balakisa kopeshe te mbo akongolais lingo ka lelo mbamo oloba komo kabe oyo bambongo mbamoko bazala bongo mais mundele bongo te ça vient avec les temps donc mutalingo akabeli yo linga bongo te na linga bongo te parce que na misana mindele ewumela no amba kabelo mbongo donc yo linga va mobala kabelo mbongo de fait wumela na donc so akabelo lelo kaka yo bongo mabe en plus na mona bongo eza na lonte to wumela te parce que osomba mbala oprouve nga neti nini na mwasi na yo pourquoi opesanga mbongo ebele mbala moko mpona linga yo balinga mutu mpona mbongo te mbongo sa eyaka nango avec le temps donc epa mondele patience makambo ebele bacongolais mbala moko alingi yo lelo lobi mbala moko abongisi okomi bien okomi na mbongo ebele est ce que na bacamarade mpo opréférera mindele to bato mwindu nga na bacamarade te nalinga bacamarade te yo bolandi nga linga bacamarade te nalinga bacamarade nanga gloire na diuk pourquoi linga bacamarade te parce que balingaka nga te baokelanga motema likunya mpona bamétise na nga mpona mwasi kitoko mpona yebana na réseaux sociaux mpona copain na nga mpe nazalaka na ye balingaka ye baokelanga motema likunya mpona yo ozwaka yango bongo to oza na oyo tokobenga complexe d'amitié moko boye yango nde travaillera to déception bacamarade eleka mingi yango se retira bacamarade ebele bayaka kaka pembeni na nga mpo bayebana lokola nayebana na mema ngambo alors ya pembeni no aye bien ye moko akoma olukelo baproblème asa lelo mo bazwa envie ye ka epa na yo yango wana nalingana sima mo bacamarade te baproblématique oza si je me trompe oza 1m80 erolataka talon ya 20 cm comment tu te sens je me sens à l'aise talon esala mwasi classe parce que biso bafia batalon boye toza mingi te na poto bafia bamisanaka balataka basket talon esala mwasi classe tala yo moko yango balingaka nga te balingaka ndeni de longue jambe wana moni Patrick Mubenga de Bourg so oza mposa voyager boluka mobenga trans bokende Allemagne bokie Cologne boregrete te nga nalinga nake Belgique mpe bokende yo de code promo otondeni Patrick Mubenga nayebi te soki Karine Pandora nde code promo nga de code promo Patrick Mubenga de Bourges ok donc oyo alinga voyager atambola vraiment na Europe mobimba ocontacte vraiment Patrick Mubenga trans donc ozala dessus te akeya bien okokende vraiment aller retour donc au travail donc au voyager vraiment olali mpe pongi okomi à l'aise eza te ke okangami lokola ya bipuka ya gambela donc ozo voyager vraiment osanti ke nelenge ya poto mpepe ya poto ezokota yo Karine Pandora okendaki Kinshasa retourne ya Kinshasa ekreaki mbutu na réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé na Congo ozongi ocréer nayebi te so ezalaki buzz to ezalaki polémique to ezalaki vraiment koswana na ndenge ya solo ezalaki buzz te ezalaki vraiment koswana na ndenge ya solo ezalaki awa nazali na poto nasalaki publicité moko ya Olga Kabilo so oza mposa batissage baperike Olga Kabilo mokonzi na bango numéro 1 donc nasala publicité Olga na bino bamba bino Kabilo oyo eza près ya Louboutin est ce que bino boza nango baya Kinshasa esalaka bango déjà motema pasi pourquoi utiliser ka Kinshasa oyo eza
eza capitale ya mboka na d'origine. Et bon soki na lobeli Kinshasa te na lobela mboka ni. Bon ba Allemagne eza na ngwa il faut loba. Non, Allemagne eza mboka na ngate faut lobela. Faut loba na Chypre ata ba Turquie. Non, ngana ba to ba Chypre te ngana yebi Congo. Et on na lobela na ba biso bandeko na biso baza ya Kinshasa. Et on a lobi bongo na kitina kin bandeko Congo pe to banda sola na ba on peut bien na poto. Nga na la soirée to sono déjà un téléphone tout ça bien et tout na zero one de konanga et tout oui pe na en Afrique so pe na kene ko luka so pe to kutana na bonté ngolo banika pendant ma wuti poto azor que c'est nana nga na laxi bongo simple na ngade na nga simple to kutani ezaki pe bien nazaki na sengo vraiment comme na bon mais oh bon ba bi ba osela nga charisme charisme ni bo sela nga na wuti poto kutunga defuna sa charisme ou bien boya photo te de comment qui ezongi ko swana et tout na et puis voilà donc de comment ko finga bamba ta Kinshasa yo muta poto mais nazala na poto bona na Kinshasa so wa métis wa kende Congo kan Gloria ça kenda déjà on est rasé moi muke mais sur côté toke na bon toke Kinshasa na bon peut-être année ou peut-être l'année prochaine to ya na bon makambo osalaka na réseaux sociaux nde nini bana no basadaptaka nango est ce que ezalaka facile mpo na yo to eloko moko oyebi ke un jour ekozela yo problème bon bayebi makambo na biso te oza sûr je te jure bayebi yango to yo moto ozolinga yo épargne bango non bayebi yango même pas pour l'instant bakipa makambo na biso te baza bavideo na bango mama alataka lubu te toi tu penses ke ye ndenge aza baosombaka lubu te te la vie na ye non, nga mom na osombele mais makambo na biso. Kala troka question simple, hein? On a déjà le boutin. Au tchara tissage ya Olga Kabelo. Bon osiko yé pourquoi pas? Non. Même si ça n'a pas cheveux bouclés. Cheveux bouclés na ngai bon batala makambo nga sala na réseaux sociaux te. Na sala pe maman mabete hein. Oui. Nga na pesa na ngai juste ba conseil. Moko na sala ba comédie na ngai o bato azoko mabe ba kanso dire dès dans la salle de comédie, bon, on a réseaux sociaux, ils ont des nazali. Ok, moi je suis pas comme ça. Donc c'est ça. Ma comme on a ça na TikTok, ils ont TikTok. Sur TikTok, ils ont des nazali maman, il y a ban ami balé. Je sais me respecter, je sais me comporter, donc voilà. Comment tu t'organises toi et les réseaux sociaux? Et il y en a réseaux sociaux et Karine Pandora na maman métisse. Avant de commencer les vidéos, avant de faire tout. Bana nga balié so ba outil classe so na saba pour la live na sala on so ba bazate ok na sala on entre net ilo na sala ki na ba 8h ti ba 12h ba dai na classe so bi na saba vidéo so ba outil ou bien ba live so ba outil classe ba ye ba lié ba set de devoir na bango ba okendo là avant que là, tu sais, prière, lali, après, quand la banque, ça, balève, non, bazala athée. Bon, sur la vie des couples, dans les réseaux sociaux, comment tu gères ça? D'accord, la vie des couples dans les réseaux sociaux, avant de, comme la, na zone aérienne. Donc, vie des couples dans les privés. En plus, mobile, n'a a dit que les réseaux sociaux, ils gagnent bien dans la salle en haut. Pour les cailloux, c'est ce que j'aime, il a compris. Avant, il comprenait pas. Maintenant, il a compris et puis voilà. Karine Pandora. Pandora, tu as vu qu'il y a un bijoux, magasin, la fantaisie. Alors, Karine, comment nous formons ça? Comment Karine Koumou? Ah, Koumou déjà Koumou, non? Oui. Karine est un vrai prénom, non? Oui. Pour Pandora, pourquoi? Pandora, parce que dans notre émission américaine, on a une autre Gloria. C'est pas un combo les Pandora, bah tiens bah or et on a qui n'en fait ça moi on a combo des Pandora. Et puis on a Botier, on a PC combo Gloria, ya maman nanga. Ah ok. Bon après moi me l'a dit combo Pandora. Bon pour nous chagata diamant noir té. Kasi Diams on a pas ça s'appelle Pandora Diams. Diams parce que papa nanga zaka diamantaire. Ah bon? Ça va rechercher toi comment les gars sur la temps. Moi, naza ba richesse ya Congo na mwasi kitoko, naza mwindu, naza taille nanga bien, nana suki ebele. Trop sûr de toi. Que demande de plus? Il y en a kitoko na bien.
biso basa boye na Congo tozala su mingi te basa ndeni ya mwindu to ya pembe ya to ya milai basa mwindu ya milai toza mingi te toza mingi te ba longue jambe boye yango nazala nanga pièce rare na monana te donc on sala soirée mon abengisaka ba fait ba longue jambe faut na sala soirée vraiment na tala pour confirmer que yo zala rayo moko nazala nanga moko na Paris nanga moko mais que nazala nanga pièce rare na monana nanga te Pandora lelo basi ya ba femme congolaise bakomi mal vu na ba réseaux sociaux par rapport ya liwa ya Jenny elo ni roloba ba eza makama ya Jenny on eza ta des tranchants hein te yo zala place yo zali ce que opesa tous les deux sens kala yo bango vraiment on dirait bandon ça ba théâtre na bango maman basala na ba pièce na bango yango bayaki na on a vie réelle fa basuka na on a vie ya ba théâtre na bango neti bango babisenga que pour na sala élève mo ba boni na ba kota ki ba pespes pa idée ba bi que ba makamo bande ko sala na neti émission o defend na biso ko akufaki sala ki abande ko bakinga na mwasi na ngaka moko na bala si wana ezaki émission wana ezaki po alia mwasi wazaki na kimbongo po mwasi ngo pisiko azala na mbongo so pendeni asalaki bongo po ya mwasi na oyoka bongo ayebake yena la bumba zana wana eloko te ataki babotaki tandis que otako bota mwana donc ezaki cop na bango de balobaki siko baja bongo vraiment neti nga vraiment na olinga na ngango te en plus bazala pena baje mususu que nga na mwasi yo za mwasi na nga na ajo na o allez toke quelque part boye tomoni mutu mo baza mbo mo mécène mo boye obimi oka na mwasi no te lo monter okomi petite sœur na comme petite sœur maman basala ya dans mobali a cédé mwasi donc wana baje na bango basala na bango donc baje ba théâtre ba commission ba vire ba bina ba musicien pe basala yango yango wana sikoye obi pe bien que mwasi na nga tozala susu te soi-disant toboyani okoya kozonga na ndako ya mwasi wana poani atoza na pasi oyo otala bana pourquoi soza mobali impose-toi loba ke nalingi mutu moko te ya parce que ozala déjà na vie na oza so na vie na te nga nakomi papa ya ndako nalingi buzoba te elingi ezala bien mais pourquoi ye asimpozaki te quelque part mpe faiblesse ezalaki mpe kote na ye côté à moi si pe la brine pourquoi oza mobile na mususu okota mobile mususu na ndako pourquoi o torturer pe mwana bato moninga c'est pas bon basala bongo ta yango bakoma ofingafinga basi baza ba légère et tout likolo buzoba ya balabute wana est-ce que ezalaka vraiment c'est une obligation que soki oboti na mobali oyo aza na mokanda te yo mwasi oza na mokanda il faut pesa ye mokanda est-ce que eza obligation to eza kaka soki esengi ezala bongo eza bongo non mais faut osunga moninga quand même parce que soki opesi ye mokanda eza pe bien mpo na yo aka mokanda akoma osala akoyede mpe mwana na bino te na yo mo mpe akoyede soki yo ozoluka mokanda mpona abengisa basi mosu na kini mama yo sunga ye kaka azwa mokanda ne soki akobengisa basi na ye na nzambe na ye c'est tout parce que biso mpe nde toza boye mpe mibali mpe bapesa biso mikanda esalani nga bana nanga mibale nazwa bango nani so nabote na papa bango te nanga nazwa mokanda nanga nazwa mokanda ka mobali moto apesa nga mokanda sikoyo mpo ani yo boye opesa moninga mokanda pesa ye mokanda na ye et puis c'est tout ata abengisi ye bato na kini mais concept ye bato osala kake mwana mwasi nde moto apesanga mokanda c'est tout mokanda c'est rien du tout bandeko na nga basi ya toutaka afrique toyaka tokumbaka mokanda na motu te toye nango na poto tokutaka nyonso tu na poto bokoma mona yango spécial bokoma mona yango grave mpona opesa moninga mokanda yo so ozalaki na kano so ozalaki neti na place ya la brine olingi oréagir ndeni ndenge napesi mokanda c'est tout même si mobali azomaltraite yo azosala badélire na ye tout ça là olingi opesi kaka mokanda bamessage déjà batéâtre na bango basalaka déjà te donc na ndenge maboki na ndenge maboki bamessage déjà kosala batéâtre na bango déjà donc opesi motu mokanda et puis c'est tout soki obengisa basi na ye obengisi basi na ye labu nango mpa yeba bamao bazalaka nde nayokaki ayeba déjà ke sylviane mpe azalaki ayeba déjà ke banda kosala trio à 3 donc il fallait kangaka motema parce que bango bazali na poto te ye nde moto azali na mobali na poto ye moto anda olala na ye bango te fala pese kaka mokanda elingi ezala bien
en quelque part pas couper ne ka bera soki azwaki na ndako te makambo mpe nyonso enge ezala nango te fala tika na ye kaka atika na bapasi na ye ben oui sikoyo komona ndenge soit disant cousin ya mobali azoboya ye atala corps ya mobali te wana nde basala ye mabe image wana ndenge circulaki na ndenge mwana mobali azalaki wana nde basala ye mabe fale batika atala mobali na ye avant kende basala ye vraiment mabe makasi ezalaka te bandeko ya mibali makambo osali wana fale botika ye aotika nango vi na ye mobimba pourkui kopekisa motu atala ndeko na ye banda jani yango azalaki na bomoi mponi bozwaki jani yango te bovanda na ye na bandako na bino kaka ere akufi nde ekomi ndeko na biso ere bandaki kozanga place ya kovanda bozalaki wapi quand même labrine wana mpe asungaki mobali na ye azwaki ye atiaki ye place atiaki ye na ndako na ye azalaka na ye so bwandaki kolinga ye fale bolongo ye na ndako ya labrine mpona bosalaki yango te ka ere akufi nde amona elongi na ye te na sepeli te bosali mabe ezalaka te sikoyo na bien lelo nde bazolobaki babanir la brine parce que Jani akufi na ndako na ye est ce que vraiment jugement oyo biso bacongolais tozoporte sur la brine est ce que la brine azomérite yango to azomérite yango te babanir ye na ndenge nini nango asala masumu te na mokili obimo bozala bandako mabanga na bino bosalaki ndumba bosala n'importe quoi mibali na bino bayebi te boza kutu plus pure koleka la brine ndenge aza wana bana mosusu bozala bango na bandako na bino baza bana mibali na bino te ka ya la brine loko ebimi sur la toile bino nyonso boye la brine ezalaka pe te boza basi ti boya mitema mabe surtout mama moko boye azala na réseau sociaux ye akendeki kofunda ti la brine ezalaka te mama alokwa mwa ndoki mo boye na comprendre na mama wana te changer comportement mama osalaka mabe makasi akende kofunda ye so mpe babe akende kofunda ye so mpe na ekole so mpe akende ye so mpe wapi yango mama wana kaka bongo oza motema mabe makambo oyo tosalaka na réseau sociaux oyaka nango na vie réelle mpo na nini ozangi ndoki te wana nani wana mama moko boye kaka azalaka ta bien te mama ngo na réseau sociaux ye akendaka nga atanga bakoma bato te nga na apandora la star nabeti bachache na nga nakotanga bakoma banyama te donc mama na finga azala so ozali na rando na réseau sociaux amenango ntina vie réelle ezalaka te oza ndeko ya labrine te ndeko ya Jani te oza eloko te moto ya théâtre pe te okende kofunda bongo pourquoi osalaka bongo esopaka yo olakisa vraimen bato oza motema oza malheureuse na vie na yo olinga omona bato bazala na kimia te bazala bien te eza malamu te changer comportement makambo ezopesa pasi ezopesa vraiment pasi bandoka tomona basi babwaka bango na bafenetre oyoka lisolo wana tomona basi mibali batika bango baboma bango batika bango na bacongélateur tomona basi baza ebele ezaka AVC ya mibali te mais on a vu bon mais lelo oyo komona Jani Faye akufi malgré que toyebi ke bazolobela ye mpo aza star mais d'une part et d'autre biso bafemme congolaise tolobelaka baninga na biso basi te eza mpasi mingi basi oyo nyonso to oyo bazwa baproblème na mona te place bokende koluka mpe mibali oyo basala bango mabe bokende kofunda biso basi tolinganaka na biso te labrine nde balingi bakata ye babaka ye na ekulusu ezalaka te mibali baboma basi basalasala mabe bokolobela oko moko te bokoyaka bosali balive epi botiki tolinga nde kosungana te biso basi bakongolais tolinga kaka kofinga baninga kolobela baninga mabe tolinganaka te ata mokie mibali bambosala biso ezalaka te boya mitema mabe sikoyo kotala image ya Maxi Bondoe mpona kotanga bakombo kotala Zena la guerrière kolakela la brine baza famille ya Jani kolakela la brine est-ce que wana eza relation normale to eza na eloko moko ezalaki na kati wana baprofite kaka ndenge Jani akufi mpona baregle bacompte na bango soit ya rivalité ya kibombanda mpo non namona vie na petite sœur affection modèle wana oyo ezake bakoma kolakela mwasi ya vie na bana na ye baza bambanda la brine c'est normal ça se voit bato ebele bazalaki na matanga mpe basalaka batéâtre basalaka baboki na bango wana mpo na nini bolakela ye bango mabe te kaka bango baza bambanda c'est clair et net ezalaka ta ni famille ya mowei ni ndeko ya mowei yango mpe azalaki en vie bino basi na ye wana oyo bozolakela moninga na bino mabe mbanda na bino mabe wana bozalaki en vie mponi bozwaki ye te bovandi te na ndako na bino
bozalaki ba makangu na ye ti mpo na opesaki ata mokanda te ka bomoni akoti na kunda lelo nde boyekolakisa azalaki mobali na bino bozaye kolinga ye ezalaka ta il fallait bose manifester azalaki envie boye na retard labu na ganye bino ye nde moto azalaki na ye nde moto anda kobeta magoda na ye bino te abe oui ya solo te mwana nyonso eza jalousie kana ya labrine bazoyokela labrine motema keto mobali na biso akei akepa labrine boye na boye eza jalousie yebisanga so eza jalousie te eza nini yebisanga soki bombanda eza na kati ya na te eza nini andeko na bino te eloko moko te bameta mpe bazalaki bameta pinga mpe baza na mponi bazalaki na affection na te kaka bango mibale tous les jours na ndako ya Jani fa anda sa tournage soit na venir ya Jani soit na ndako na ye sikoyo meta fallait kumeta ndaza na affection na makasi mama tika bazaka bambanda la bride mobali na bino akei boke kolela kini kuna mpe bomonaka basemeki na bino bokabela bango babunga esa ya bino bien bakuta mpe bambanda mosuku bambanda mosuku baza kuna baozela bino bosalakaki bombanda ngo malamu na Kinshasa bonne chance babeta bino bobokela bino ata mbasu kuna boyoka bozonga na mbasu te nde kasi nga aza mobali na kini te nazonga na mbasu deni zana oza ekolo ni na muta bandundu muyanzi mumbunda muyanzi mumbunda bambunda bino nde boliaka ngai okauka ok sikoyo Karine Pandora na nyonso to makambo totosola awa eloko nini okoloba na surtout bajeune fille à Paris bajeune marié oyo bazwaka bambongo na bango makelemba baki kobala mibali surtout phénomène wana kobalaka mibali ekomi ebele na Paris ya malamu te mobali ndi moto abalaka mwasi ezalaka mwasi te bino bokoma ochange makambo ya jardin de d'un poigne mponi bolingaka kaka bajigolo ako bakumisela bato ke na mwasi kitoko mwasi kitoko aza mwasi oyo mobali asalelaki parce que mobali role nde na mokili eza alukelaka mwasi mbongo ayaka opesa mwasi role nde ezali abomisaka ndako azalaka fidèle na mobali na ye role ya mwasi yango wana asalaka kindumba te ata mobali aobetisaka na ye mwasi azalaka ne ka fidèle bino bochange barole boye ndeni nga mobali asalela nga nalinga nanga bajigolo te so bando olinga bajigolo me naza boye te jigolo akosiliso nyonso tu ya vie apres okoma oregrete na nsima bochange bacomportement tika mobali ye moko asala role na ye ata kopesa ata masanga kaka moko kaka essentiel euti na poche ya mobali parce que yo soki obala mobali boswana te so boswani omemi ngambwa abanda orapele oke ngam nabalaka o te moto opesaka nga mbongo ezalaka te bochange bacomportement susi ka ya libala bamonoka obalaki pardon bozalaka mpe bamalheureuse na libala ngo yango boyokelanga motema likunya bino bato mabala boyokelanga motema likunya bato babalaka mibali abe oui ya malamu te pardon bon mpona mibali conseil nini opesa o mpona mibali batikaki jigolo basala mosala basimpose te parce que mibali apoto mpe basimposaka te tala nde ya jani akei soki asimpozaki makambo nyonso elingi ezala te so ayebisaki mwasi neki nazongi nalingi buzoba te nalingi mobali mosusu te makambo oyo nyonso elingi ezala te bino lokwa bozala bino bajigolo bafeneya bosalaka te yango basi banyokolaka bino bamvukaka bino bochange bacomportement otika kozala bajigolo esopaka bino mibali ya poto mponi zololo boye ok tozalaki bongo vraiment na Karine Pandora donc voilà bokinde vraiment Karine Pandora lobby donc tozokima na nsima ya ngonga vraiment merci à toi Karine Pandora ndenge répondre vraiment na invitation na biso merci na bato nyonso to bakokuta na émission pour la première fois na nyonso to tosololi awa liloba nango vraiment tonke Karine Pandora ezani bon merci beaucoup na maquilleuse nanga Jojo Fraise ndenge amaquille nga merci beaucoup na Joséphine Mosomba. Merci beaucoup na Chouchouna Luyingi. Merci beaucoup na Anna Sophie, copine na préférée moi na TikTok. Anna Sophie mwana mboka na lela fort ala rayo. Bosongo na lela fort mama leki na mama Songo oui mama leki na Bosongo. Mama Francine Songo na Londres na lela fort. Douce Adrienne Witch, Yami Habaili, Sylvie Mounene, tonton Fabrice Mounene. Gloria et Duke, je vous aime beaucoup. Ma métisse n'a pas cheveux bouclés. Balela Mabanga, Tamilo. Ma voyage, la bino so bongo voyager. Patrick Moubenga,
trans, beaucoup regretter te. Moubenga trans, bon à publicité quand même. Ya Moubenga. Ben oui, quand je bon à publicité. Tout le monde en Belgique au banga te. Moubenga trans, voiture kitoko, aux ans pour ça anniversaire. Au bengi Moubenga trans, pour qu'il na voiture à kitoko ya sika. Makamunyo surtout tokos na kati. Boki anniversaire na bino. C'est pour ça pour ça qu'il y a Allemagne na colonne Moubenga zali. C'est pour ça qu'il y a Belgique, Charleroi, Liège, Bobengi Patrick Bo regretté te. Donc voilà. Et bon, à la province non? Non, mais c'est Bobengi kaka, Boboyo kana bino boki na bino. Ah ok. Bon, si vous avez limousine pour la toi on fêter ba anniversaire na limousine. C'est limousine les aka camionnette mo kitoko ka ya sika ya bien, ya classe. Mabangesili. Jojo Fraise Makeup, Moti Bijou Saphir, so za pour ça ba bijou. Na Belgique, na Matongue, à droite c'est moi comme je suis Saphir, bon regretter te, ba bijou ya kitoko makasi, 9 chaussées de voir ce Moti et raté. OK. Ce que sonne tu le moti de la brune maloba pour veut dire d'ailleurs poufi. Sonne tu le moti de la brune maloba webseni. Makambo comme na vie était ayo. Papa ba na za susté. Ntabanda ke tigelo ba na classe, aza susté. Au bout déjà na combien de papa déjà? Mibale, hein? Mibale ka. Ah donc au bout non non baba ne lebelo taboti ka mibale mibale. Au bout c'est papa mibale. Donc zala bien pena papa na msu au boboti na wana. Msu bazara 4 bana 4 papa. Oui, zala bien na papa na msu wana au boboti na ekufe na ngote. Erreur au salaki kozum sango sopa mobali anate. Donc batela bana bien parce que bana biso baza ba venir ya lobby na biso. Courage et c'est commis déjà. Ngana nani pona condamné o. Nana aka Pandora na ko condamné te. Yo moko yebi eloko bande ko lekana ndaku na yo. Ndako la raté moye ba pese tangaka ezate. Na ko juger te. Courage kaka. Ils ont ma vie et c'est commis déjà. Donc kocha ba suscité ozana bana beaucoup la ka bana no bien nzamba osunga nae. OK. Merci beaucoup. Merci encore, Karine Pandora. Merci na ba fidèle ngana surtout ba linga moi sama ndefu. Merci na ba abonné na biso. Mutu surtout vraiment na rappeler batou. Mutu surtout kutana vidéo pour la première fois. Il faut vraiment s'abonner. Lila la Belgique, na le l'offre Siri Bongo, na le l'offre Olga Baby, na le l'offre triple taille Nickel Star na biso na le l'offre Sitilo. Binemi na bolinga ngate na star na bino Pandora, la maman de métis aux cheveux bouclés, 1m83, moi si à mobile nae, mobile na lelanga fort. Donc dans l'équipe on a tout. Dans ta salle ba live, bon toujours ensemble. Vous êtes l'autre côté, vous avez pinga l'équipe na cap ba Kinshasa, Pandora ya kala milité. Donc voilà. Moi pas mo benga to ke mo. Quel aura beaucoup la partie mo benga transition, on a ina yeba. Hein? Tout ça moi qui sont sur des bouches, des gros bisous. Hein? Voilà tomber ton jour moussousou. OK, donc voilà. Bambote na tout le monde, fiston Lema, bambote sur Zali, bambote na notre maquilleuse donc voilà Jojo Fraise, bambote vraiment sur Zali nga sur on a invité sur maquillage journée. Tana salle émission. Donc ya mambo. Mazenzo ngopona bâtissage na biso o tissé souki so lingo poser perruque. Gisèle Mandefou, de gros bisous à vous. Ah OK. Donc voilà, vous avez tellement ébélé Rolanda Bisso, vous pouvez suivre ma beauté, vous allez bien vraiment, bonne soirée, bonjour, place Rosalie, vous comptez bon vraiment à la prochaine. Tout sur la marsola, il y a la brune incilité, hein. Mais bien ça Paris va bien sur la brune. Aux premier épisode. Vraiment. Toujours courir derrière le temps parce que ben voilà là, mais prochainement pour la vraiment cailler bien, bon il y aura ouvre mes batami parce que Paris m'a sur les allées hein. Tonga basi à Paris na niveau moko ibali à Paris bino kutu boyate po niveau de rotonga la bino surtout bambanda la brine bobongama donc il y a la linga bino mingi bye et à la prochaine. Merci beaucoup. Na sarcelle naza depuis quitté naza talent pour appliquer